Tomoni molanga la awa. Jeune homme awa. Alléluia. Comment on a dit pour faire? Alléluia église. Amen. Comment on a chapitre mais naza baptisé na kombo Israël kati l'église. Donc oza mwana ya Josué, mwana ya Mem, mwana Yesu Christ oza sauvé. Ozi paterne awa. Kombo ya chapitre le comme champion. Dans Israël Israël. Amen, amen. Bon, on dit que témoigner ça mais sous yo il témoigne ndenge. Bon, donc tu vas témoigner. Leta ce ko yebi. Abana témoigner lelo. Banda yaka abongoli motem ayambi Yesu. Moi si ne azali na problème. Là na kobota, moi ça côté. Moi ça azali na problème azu solution. Ye moko ndenge moko. Na ko na témoigner Yesu solo. Awa, ami champion na boxe. Awa na Congo. Siko. Yesu ni mikas. Bon, moi nzambe ya papa na mama losa na kinanga. De peur donc finalement on a un témoignage. Donc côté maliboso na bino na banda moloba. Il a témoignage munini donc euti musika mwana na lobanyo suzate na pesa na détail exact na l'écrit makambo vraiment très difficile. La bimaki champion de la République démocratique du Congo mokumalaki champion na catégorie lourd. Mais de peur que comme un temps voyage va même sur la place là. Mais nous sommes en train de cas. Papa assemblée là pour nanga kwa liboso na tsama pour nanga awa na bandana ko sambela na nzambe l'église amu mikolo makambo to mona kona na tina kwa l'église mutatina na ya za mama biso aza en France kama mutatina na ya awa ezaka pejo mwana na papa na internet na benga bisina kende kuna na ngaba na buda mona lengo sakana te na buda mabana ki ngaba na kisambela ngaba bapati même qu'on a yaka mukwa liboso na komaka wa mutema na ngetu tsamaka benzanga zao pe bien sûr que mambo na mona na éviter donc lelo soki na bengami aiglon parce que nazana makoka aigle amen papa na ngaza aigle ngamona ya aiglon amen donc na éviter o nzamba osela ngaza ya minene papa sambela pona nga aibisangelo moko tant na ataki voyage abisinga à partir d'aujourd'hui makamnyo se banda komela o na bakomba na mamnyo se banda mona ngava avant que comme là depuis c'est là ma prière wana les fois je sais tu na fandi wana mambo no se sala manza balaxina mais bo juger na apparence ni bo mona nga na serviteur de papa déjà tanga loko mais et là au monde na loba puissance on tamba tika tama loba nga o nyo so zo lobe salama donc il comme les gars pas comme tout na so na loja wa donc yesu na bino wana na éviter yesu on sera ega pour na yo champion to éviter ce point donc pas de dire la société qui na sambela yesu so donc depuis que na landa cours biblique awa ya ba séminaire na biso tozalaki na wa comment prier donc makambo wana nyonso so na otama partie boy donc bato nyonso bato na kaka yo eza so yesu te wana eza masozokosi bato bandimelanga lisusu te epère ki na oti ma champion ya ville province de Kinshasa nga mna représente Kinshasa na championnat du Congo ezokutama le 23 na catégorie nanga besi ke nazalaki na choc na loboko papa sambela mpo na nga mokuwa moko edeplace nga na loboko wana kokaso kosantrema te mais de peur que nazoyaka na osantrema mais pas soani ozonga ntina kati ya motema na okakotana ya kobokse te ekomi te ya kove ya komba ekatanaki nabengi papa nasi papa final ezokundama lelo papa avant demi final nabengi na quart de final yabisinga kende kobeta na ye awa asambeli mpo na nga nakei nakebo adversaire akimi adversaire ete na pesa azalaki atie monoko bakobeta motu nyonso akutana ya kodefoe leba biso yebi moto okutana ye batangeli ekombo na nga abi en tout cas asali ya préparation bien te na pokwa ye te na mati nakali na forfait demi finale nake na bunda nabengi papa bisinga okobete na seconde nakebo nabeti 50 moins de 30 secondes. Alléluia bana nzambe betana na maboko mpona lokumu na Yesu. Oh Yesu, Yesu champion. Loba amen. Loba biloko akozo ya eza baba nabe na mettre yansi bolanda ta yo te. Alléluia. Alléluia bana nzambe eza kwa kindoki bato bamona sala kindoki so na personne kofi na ngai opana zote eza kwa mwasi okani ne soki na personne kofi kao wala zana kisi balataka ceinture noire deuxième date ndeko na beti maître yo aza ceinture noire deuxième date kao ba vie ceinture ba sene
na ceinture na deuxième dan na 10 jours na salle de 10 jours na karaté mais na kundaka te na kundane na démon et soki moto ya ndinga soko zilaka moko na onction tu vois, onction la tio papa ya nzambe onction la tio loba na seconde babwaki éponge ya bando par soumission babenga yango na banorme ya boxe nakani nake final na jour ya final toyei tobunda nabenge papa te na se concentré nasali bapriere na nga banda 0h ti 3h nalalaki te ntongo etami 54 na bimi nakimi mbangu na ye boye toke pese na ntongo toyei boye tobunda na pokwa nango boye desordre demi etikalaki biso tobunda bazwi bakomba baprologeango makambo bisasaka nde toyebi lelo lobi wana bato nyonso bandosaswa ntaima te mais depuis alinga na banda otravaille make na otravaille liboko moko mpo kote twako nayaki na shor nabengi papa na yesi papa ke ifo basalanga loboko oyo nakei na bokoko papa apesinga permission ya bikenge nakei na bokoko basali ngai ekomi na suka bayebisinga te namemama biloko moko wana nabengi papa na yesi papa ta mambo oyo ebisanga papa ayebisinga te esa eloko te pesa yo oza mwana nzambe napesi biloko na bango basengaki quelque chose mpo basimba liboko ndenge babendaka mikuwa na bato oyo basalisaka valasisa nasilisi papa pa ye boye na ye nalakisi eloko komo papa basambeli ekomi jour ya final boye babengi biso imprévu donc toyebaki te babengi biso bayebisi biso neti kombe ezali lobi bayebisi biso lelo dimanche bato nyonso bazalaki na préparation te nanga na bino obunda nake mpe boye nabundi naganye komba ndenge nasengaki na priere nanga ndenge esalami na komba alleluya bana nzambe donc champion sikoyo du Congo champion mpe de Kinshasa alleluya bana nzambe médaille wow médaille non alleluya bana nzambe nani mokonzi nani mobitisi alleluya yesu aza bien omwe ndenge nalati ndenge naozongisela ye bamedai kaka ya champion ntango akolongo awa mpo akovoyage na yo ndenge akokende kokoyoka sango akobeta mindele na ndenge kosala te yeka champion soki akene Europe champion d'Europe akene États-Unis champion lebuka mpona Mike Tyson atika alanga na tayo na koko lokola Tyson atika soki lewis soki nana aza na ndenge kobeta comprendre te alleluya ti akoya awa na baaméricain na bafrançais sécurité ti à l'église na français ine naoalifena bosonaki champion oyo te mpa na nzambe amen aussi si to continue to témoignage eza molaya tuka na suki wana alleluya bana nzambe bato nyonso bazala oyo abetaka kaka oyo aza na judo oyo aza na karate aza na domaine songolo na boxe oloba bango nini baningana basportif ifo kisikaka eloko naoloba eloko elingi principe na mambo ya nzambe eza te donc faut korespecte principe malgré eza mpasi na vie oyo tozomene actuel na vie communautaire eza mpasi eloko moto abanga nzambe asalela nzambe na bosumu ndenge bapapa baosalela nzambe en tout cas c'est pas facile eloko nga na osenga na église en tout cas tosoutenir paster na biso nzambe aza na ye eloko eza kati na ye tobebisamo te pardon donc tosambela mpo na ye je prends mon temps même 2 heures du temps nasambelaka mpo na ye ondimango te donc yango wana vraiment onangaa amen vala bamédaille d'or yango oyo champion nango oyo mosuku kuti batie makofi fukama tosambela mpo na yo champion tia loboko epai mwana na biso azali tozopambola ye tozofula ye akende liboso aza serviteur na mema nzambe alakisa bo nzambe na ye na kombo na yesu tobondeli mpa na nzambe tobondeli mpo na mwana na biso aza mosali na yo yo tinde na domaine ya sport makasi opesaka Samson makasi opesaka David makasi opesa ngai yango Seigneur Jésus ye mpe pese yango asala ya minene lokola opesi ye aovivre miracle ya nzambe na kobones onction ya nzambe elata yo oyo ekota yo tobakisi dose au nom de Jésus adversaire nyonso okutana ye oekrase ye au nom de Jésus onction elata yo au vivre second souffle miracle s'opérer na vie na yo au
okoma na mbongo oteya bato bapongwana bato bapika na nzela na yo oza na box po te nzambe atindi yo jour ezala nzambe kolongolo kuna mpona komipesa totalema na box mpe na évangile au nom de Jésus makasi ekoti yo moto akolongola aza te kaka makofi na yo makofi oyo soki adversaire azwi parte na kombo na Yesu tu es là tayo na kombo na Yesu Kristo amen beta maboko mpona lokumu na Yesu Kristo jambo pambola bino